Ah, Mboko, ouais. Président de la République, en tant que Congolais, je suis Congolais, Nazolo, Banaminito, il faut Yokanga, parce que chez Néo et les Kakamon entier. C'est déjà condamné. Ceux qui ont quitté pour nous, vraiment justice, Nabiso, vraiment incapable. Tala Nango, vraiment, Mboke Rokene Liboso. Ceux qui sont députés, Babakisi Bango, $2000 Likolo. Vraiment, Fachi, Béton, 2023, Bissona yo séparation. C'est vraiment prier, Nanga, ceux qui ont jeune, retraite, pour Nanga, ils ont condamné. Bon, ceux qui ont eu juste président, vraiment, même 20 ans, yo, procureur à lobby, pour Nanga, ils ont mouké. Il me bandio, la cala, 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 il me bandio, Bon, tu as les solos, il y a les 20, en tant que Congolais, dans un parti prité, en tant que Congolais, dans Zélandais, condamnation les 20 à Vital Kamerhe. Parce qu'en tant que Congolais, tous à la partie prité, toute la souffrance, les lots, tous souffrent dans Mboka. Ce qui est long, ils allaient pour les enseignants, même pour les soldats, les policiers. Et ça qui est avantage à la population générale. Mais ceux qui moto, à titre individuel, qui sollicité par sentiment en tant que Congolais, nous avons une condamnation. Parce que bateau bakoya si ma Vital Kamerhe, ba ministre, ba PDG, ba mandataire nyos, ba kobanga ba yiba mbongo ya l'État. Parce que on a exemple, il y a état de droit oyo to banaki goluk. Parce que les années passées, ce qui makambo et ça les mak, mais les déjà mboka na biso ke liboso. Mais tozo zonga sima parce que batonyo so ba yibaka e ko koma o ndeko boye o famille politique boye ndele lo tozo zonga sima. Pona ngai conclusion nazo zilande condamnation ya Vital Kamerhe pona bato oyo bakoya sima balek exemple pona mboka na biso ke ne liboso. Siko ndeko Vital Kamerhe ayibi nini finalement Vital Kamerhe ayibi nini? Bon, Vital Kamerhe koyiba na ezanini. Kaka ndenge tozola na procès. Omoni lelo na pesa exemple. Comme ne bazolo bake, ba yebisi yo litre ya essence eza na $1. Mais yo litre ya essence ozo teka $10. Vous oyibi parce que $9 wana. Malgré ba yebisaki yo teke non, yo litre ya essence eza $1. Mais pour nani yo che $10. $9 wane ke wapi ke na l'état te yo moko no bénéficier ndeko yiba nyonso yango wana to lelo tozo mona ba épreuve même ba masaro ba neve naye biso to vani national mon grand frère propre asala national aza personnalité munene masaro atikala ko za salaire même ya $1000 te par mois mais ba bien lelo masaro asombi. Bon, atambola na mutuka ndenge moko na président. Na mutuka wa azotambola nango. Sikoyo yebisanga kaka koyiba ifu bamona yo na épreuve na maboko keno oh Pascal yo ayibi. Non, koyiba eza na ba stratégie belé. Biso to yebi masaro bien, asala na sonance, mais tala ba bien masaro akomi nango. À travers noko naye. Siko tolo ba ke Vital Kamerhe ayebite. Ah donc bambongo nyonso bakamyo so masaro za nango azo pas Vital Kamerhe. Mais makamyo so masaro azo pas neve noko naye parce que masaro sala na sonance to yebi salaire naye ya masaro na sonance. Bo ba sala na sonance to yebi ba salaire na bango. Siko ba jipo atambola nango. Ba bio aza nango. Bon finalement tolo banini. Vraiment il faut tout ça la clair. Azo kabana lupangu. Obala na bala obota na bota. Mais bana na ye propre atiki bango. Azui mwana ya bina dama papa chéri motopamba. Mwana bato ya jibe. Mwana bato ya jibe akabeli ye lopango. Batuni ye balobio esaka kombo ye na mutu na papa. Moi je suis marié, j'ai mes enfants. Comment na kozwa kombo ya lopango na ngana pesa mwana moto mosusu ya papa chéri motopamba. Vedi wana ba indice. Po ayebaki ke soki na pesi lopango e pa papa chéri. Comme jibia sana bambongo, moye balande zate ezaka nete mascarade. Donc eza moyi bezo monana. Tous à la partie prité, il faut ba condamner na makambo e salemi mais bato bakoya na sima. Vraiment de konanga isoki mboka oyo justice esali mosala nango vraiment mboka kokende liboso. Même 20 ans oyo procureur a lobby po nanga ezamuke parce que 20 ans talaba naza na ba image o batini na France. Tala biloko net ba hotel wa sombiwa. Ba 20 ans wana ezamuke. Faut bacha ta 30 ans, 35 ans.
même Jamal wan il faut bacha donc Jamal est vraiment à subir parce que ba étranger ne lelo bache caméra ne yo kufa na prison non attends kufi n'a pas problème même pays wana ba yibi ka yibaki tout ça na pays wana na problème té il faut subir parce que ba étranger nyoso bazalia ceux qui ba condamner Jamal ba indien ba libanais ba américain ba tonyo so ba kobanga ba yibi que non état de droit ne comme na mboka oyo il faut Nengo soke na Congo, il faut changer comportement, il faut changer les allées. Soko soke na li régime akal, okotika na Congo, voilà. Oche micro na epa nanga, oyebi que 500 députés, il y a RDC République démocratique du Congo, basali soni na mboka. Lelo tonimi ke toza na seul député Oya Zobunde la peuple, c'est Jean-Marc Kaboun. Pour nini na lobby bongo. Moi je ne suis pas de l'IDPS, je suis peuple congolais. Parce que Jean-Marc Kaboun a lobaki $7,000 pour na congrès. Basali Makita, na baninga na biso to lobate, bino moko boyebi, to quoi isaye parce que à cause de l'institution comme Assemblée nationale. Comme les loba députés bazoli ambongo ebele. Moi je suis enseignant, je suis en train de souffrir. Donc matriki nanga ti lelo bafuta ngai te mais comment député azoli ambongo madame présidente a lobby baba ki sabango $2,000 lisusu de konangai na 50% ya fonctionnement ya Assemblée nationale ya ba bureau ba député bazabandoki. Mais je remercie honorable Denis Sesanga ndenge lobby na monaki a Twitter a lobby ba peuple congolais bolinga biloko wana te makambo esalemi madame atikali ko constater même ba député te atuna vie ba député et ça ba sentiment na ye personnel na famille politique na ye papa Molière père alobaki yango aboyango papa Molière père aboyi yango papa social félicitations siko zola na ngai papa 520 giga oh lela zobunda pona mboka kene liboso Tisel Vwanga oza wapi Denis Nani Safu, Daniel Safu, oza wapi. Lelo, peuple congolais totalement. Ceux qui va député, babakisi bango $2,000 likolo. Vraiment, Fachi Béton, 2023, biso na yo séparation. Okay. Biso 2023 na Fachi Béton séparation. Soko bakisi ba député $2,000 parce que c'est toi garant de bon fonctionnement de notre constitution de notre pays. Président de la République, en tant que Congolais, je suis Congolais, Nazolo, Banaminito, il faut yokanga, parce que chez nous, le monde entier. Président, tu as confiance dans un état de droit, vraiment bravo. Mais ce qui est bakisi ba député $2,000, Fachi Beto 2023, tu peux savoir revoir. Okay. Parce que wanande olingine misère à peuple congolais. To sengi nga enseignant na futa makate. Bakisa ba enseignant salaire mais ba nouvelle unité to futama ba fonctionnaire ba futama ba soda na biso ba police ba zokufa na front. Ba zwambongo ba généraux ba zwambongo. Bona mboka kene liboso. Soki député ju $2,000. Yebisanga ba généraux na biso ba zokufa na benji ou na beni kuna na côté ya Ituri. Soda ko za courage ko no bunanenge nini parce que soda pas même $100 soda zwak ça même $100 policier zwak vraiment tous à la conscience Fachi Béton vraiment bravo ma projet wana le kate yebisa FCC que non pour vous bosala qui 18 ans ici là pour le moment c'est l'état et peuple congolais se retrouver peuple congolais à sentir que oui azepa naye à l'aise voilà pour nanga information yango ba yebisa biso ba ndofuta biso ba futi biso te tozo vivre na ngolo nzambe en tout cas peuple congolais biso surtout ba petit peuple tozo vivre ka na ngolo nzambe na ngolo nzambe so nzambe te to ko vivre te au mona mutamayela zo tambusa pusu un licencié zo pusa pusu un enseignant zo tambusa mapa na mutu po kaka gagner quelque chose au moment où batanga te bazo liya mbongo à l'état na ndenga osakana ti essentiel kaka zo formation en français abandi o comme député comme ministre ezalaka te si vous prenez Vital Kamerhe lobinine le 20 tozé là pour Vital Kamerhe aza moyibi ya wana Congo so aza Burundi abanda ko sa banda na tangwa mobutu na mopapa yibaka mbongo aza moyibi akala pona Vital Kamerhe na lobi ataba baxeler 50 ans de prison mais avant wana baboto la biloko nyonso ya zwaki atekaki mbongo wana asombelaki biloko wana baboto la biloko wana nyonso et puis ba punir ye so ba ko punir ye te batu mususu ba ko ya pe ba ko sala Congo comme lokola moi jouer moko boye malam ba punir ye ata 50 ans comme ça batu mususu ba miyibi mususu ba ko tala ba ko banga mais ye ti siko azo samba lobi aza innocent lokuta papa yo so mona mutasali mabe andi baki asali mabe
ezomona kaki aza moyibi parce que abandi koyiba kala ye po aza hypocrite ayaki pembeni ya Faci po ayiba kaka musala na ye moyibi wana nyonso azoba eza mensonge tozomona pasi bapetit peuple papa bozwela biso solution papa Vital Kamerhe tosambela mingi mpo na yo ozala condamné apriere na biso pene eza yango wana po eza mbongo na biso nde tomona pasi lelo bapapa na biso bazosala te biso bana tosala te ya kuluna ezomata to ya bamiyibi ezomata okomona bana mike bazokena bakolota mabanga mpo baluka kaka moya kolia alibino ofani na nda papa Vital Kamerhe mpena nasengi yo vraiment priere na ngai soki esenga mpena sali ata jeune nakozala retraite mpo na ngai eza kaka bakondane yo mpo na ngai nakoloba papa Vital Kamerhe eza kimute ya mabe te tolobaka oyo tosala na motema tokoki kobomba te nakoki konyongela yo te na kati ya ndako mpo na ngai formation ezalaki mpena juge mpo na kokatela yo nakokatela yo ta ba 50 ans mpo na ngai nakokatela yo ba 50 ans ni risque de perdre fo azala kaka bongo so pa okufa kufika na kati kuna eza eloko te parce que nde onyokoli bana mboka combien bakufika na mbongo ya zwaki wana combien bakufi na nzala combien bato ya bomi combien bato achangise bango budget coûte changeaka te poni bambongo azoyiba budget koma lokola nzambe donc Rabi ne change pas budget bande kanga place wana ekitaka te et mataka te donc cause nango sali ni bambongo bande ko benda biso mais hey mboko yo donc ndeka bakena bafane bona baki mama Jeannette atayo moko vraiment atayo moko pena zana souci ya peuple congolais ba fonctionner salaire ya balongo zati bo tshei biso na confinement attends classe kozonga ba école privée ba kotumba biso kolia nanu eza ya malonga te bo bakile bango 2000 bazora déjà 4000 soki quelque combien wana ekoki bango te fo bo nanga kutu mama bo longola bango ata moi 1800 bo bakile ta pona peuple à vivre donc bango bazolia biso to votaka bango mais soto kena ndako na moto senga ba 100 frères pamba to écoute ba chème cha ba fongo ba mbo ba garde belé et ça parce que apesa na yatika na point tout temps ba voter ki albete ki bolongola nga voix oyo botikila nga ba voix oyo donc pour ngai na sabina contre loko wana bazo mériter te ba bakisela bango 2000 wana likolo bazo mériter yango te bazo toki mama Jeannette soko ko sala loko wana donc na yo na mono pena oza incompétente mais quand même au sepera na musala sala Janine Mabunda mais pena limbisanga pena musano nga sepela na ngote na yeba pele oni batela place wana te na sepela na ngota tamuke pesa bambo pa bana mbanda ko lia bango moko tozala bakanda fo ba tumo bo ba Vital Kamerhe oyebe mana nzelo zu esaso sopele otumbie po ali mo kaka oui mutu nzamba sala peno tumbaye okana zikimo yibiti omona ngimo yibi omona sikoyo soki ba condamné yo senga ba condamné pour combien de temps anga kudu fallait pas condamner fallait baza ba tieta ta Jésus kudu ba kene kuluzu nzambe fallait kudu ba condamner ba yega ba kega to amona na sudi sikoyo $2000 okipe le sona oui yega $2000 oyambia ngondengini bakanda fallait pas payer ça $2000 muyibi no mona jeune muyibi omona na bi $2000 ba sengi ba député ba bakisela bango salaire likolo salaire na bango yo mo likanisa ndengini mabe ko miyibiti bo makamuni ya maluwa basala bato wana nga pona nga kutata ba 5 ba 4 ba sa makamuni malunga te omona même miyibi makamuni ba kena ba place ba climatiser na ba bureau na bango baye bafani baleso ba nini baye ba pete bango ba transport bango ba tela ba jipi ba karibia ba kei o ba ça sens de Kamerhe aza coupable na makambo wana ba condamné parce que la plupart des Congolais batikali na sima bazo sa la mbongo à l'état on dirait ba propre moyen ya banda kuna bango eza bien te mais ce qui aza na faute na procès wana aza toujours mutu moko ba condamné parce que corriger baninga batikali na sima. OK. Propos nanga yango. Sikoyo 2002 nanga eza mbongo wana ezebele parce que plupart so totali na Congo bango pe bazo régner trop. État que bato misusu bazo souffrir na niveau moko ya danger. Netinga na utitangu. Mifo mona nde na komi awa na dépenser presque 6000 francs pour na koma awa. Pour na koma na boulot. Mais eza bien te ba réduire mbongo ba député parce que même nde tozo bazo sala plupart côté mususu échec ezali nde basoda bazawana basoda même bazokokate même nga moko eza kaka ke ba réduire mbongo na bango bayeba ko compléter na tâche mususu ezangi ke ba s'organiser bien. Le juge président état qui bana mboka na kosenga ke na président Kamerhe fo babetisa ependa azwa boloko pona ba oba kotikala na sima batambusa malamu po président Faci ay baneni ke oui akotambusa mboka na kimia patozo nga bato bazali ba dictateur te obazoko luka ke ba mikitisa toujours population monique za mabe bien qu'il faut ko condamner ata 20 ans pona epesa pe ba oyo pe bazali na sima bazwa pe maele mbala sima basala acte wana te pour procès politique te ezali procès peneta que chef de l'état tout ça na koleka na état de droit donc
ntango ke ba problème ezali faut kotelemela ba problème yango moni ata mokonzi mboka alobaki ata mama na ye azali corrompu na signature justice ekokanga ye c'est que Camere il faut koyeba nini mpena ya kodete ye mpona bobi batikali bazwa leson sikoyo mpena ke osali kopi ozwi yango kangi yango mpena yo moko $2000 ya yo moko nano kangi yango boye te mais ozwaka na odia mwana la moite mais nano onyongaki ndenge nini nde bakino baloba konyonga onyongaki ndenge nini ntango oki lisolo ya kobakisa $2000 na 4800 te bon na ba député soki tolobi kobakisela bango wana 2000 wana ezoleka mo mpe belé pourquoi basalaka mpenza tozomona na travail na bango avec population te babundaka pete mais akobunda na bango bazomenase mpona mamwa mbongo ozomonaka bamakofi ezobeta parlement bato batondi mais quand même mpozomona ke population mpe azomonaka bitumba ezoleka na parlement seke mpona makambo ya mbongo yango tokosengaka bango mpenza fo mpe baredu bango nde kutusi na 4000 wana fo bakitisa su mo moke neti bakombie su bakokitisa bango soki kokitisa mo ebele bakoki kozala ata mo na ba 2500 mpo bazwaka baprime quand même bakozwaka ata mo ba 2000 soit ata mo ba 2300 mpona baza mpe bacongolais mais baza baétranger te il faut bayeba neni mpe kotambusa population te eza condamnation ye faut bacondamne mpo ayibi peuple congolais ezosouffrir bamonta bambongo wana bajuge bazoloba wana eza bagrand bamonta peuple congolais wana somo ntango oki basenga 7 millions oki somo don epesinga fièvre nga nabelaki nabela bamonta wana natiki oyoka yango na te me nazoyoka yango na mutu moko na famille moko et pourtant eza mbongo ya peuple congolais bacongolais wana baétranger bazosouffrir bana mai baluka bambongo na bavi moko boye bazosouffrir me mutu moko mpo na personnalité na ye ya ndako na ye ya famille na ye bamonta wana et pourtant eza bamonta moko fo bafuta ata basoldat na bafront bazosouffrir na bafrontière basoldat bazosouffrir batambola na bateni ya kopasuka mais mutu wana azozwa mbongo ye moko asongo baimmeuble na bafamille mosusu esengeli ya ye kaka ezalaka te fo bakondane mpo na nga pene ata 35 ans afanda ne akufela ata kuna mpo wana te bao nyonso batikali na nsima nde bakolanda mabe oyo baninga na bango asalaki me bakotosa bakotambola na ndenge ezosengela desordre te babebisa pays papa $2000 babakisa bango pourtant bafuta bango na $4000 epe eza na baparent mosusu awa bazosufra azanga ata $100 par mois amona yango te bon yo bafutako $4000 par mois babakisa osusu $2000 bon oyo azwaka pas même $10 bakobakisa nini bon te bobebisa pays wana desordre bacrée na pays baorganize nde bafuta ata bafonctionnaire à l'état bafuta ata basoldat justement basoldat bapolicier mponga na bafrontière ebele na tamboli namoni bapolicier bazosouffrir salaire na bango ekomaka te salaire na bango ekoma na bapoche nete bavital Camere wana siko comment faut-il lelo bobakisa bango susu $2000 omwa te pays ekomi kaka ya bango moko pays ekomi ya bango don biso banda tovota bango basenga déjà babakisela population nini babakisaka eloko te voir kolia oyo souffrance botambola na bawenze botambola na baparci parla na bafond ya mboka omona nde population ezosouffrir bana batanga bien te bekola bana ezalaka bien te awa président merci président alobaki bana batanga gratuitement yango bakoti yango désordre ka bango moko mpona koyiba bambongo batia na poche balingi te kibokonzi ya fati ekende liboso mais soki esali boye 2023 moye tovote su fati ekozala te fati nde afongola misu siko atala bato oyo bazolinga badétruire kibokonzi na ye baza neti bakamere wana fo bakondane ye afandaka na prison inutile na mundele wana soki jamal bakondane bango bafanda na prison oyo batika nde balanda droiture wana mais mpona kobakisa $2000 na baministre soki banani badepute wana eza na sens te eza na sens te bakobakisa mosani basala oke na biro afani ndenge nafani na kiti boye asigne abimi ale obakisa $2000 bon baenseignant oyo bazopesa bana bakomisi bango badepute ndenge baenseignant bauta na baécole primaire ti bakomi na niveau wana mais salaire ya baenseignant lelo soki otali eza na enseignant te azomériti $200 mais yo ozwaka déjà $4000 babakisa osusu $2000 wana $2000 yango bozoka yango 2000 mais so batia yango na maboko konta yango eza mwa molai combien de billets ya $100 papa osa berete soki opanzi yango na franc congolais na biso omona okosala calcul te osala calcul te ekozala te ekosenga 3 personnes 4 personnes babanda osala calcul vraiment Filme bandio,